Donc, tous s'abonner massivement à Gémidor Télévision. Tous s'abonner pour TV à bien. TV à bien, bah question à bien. Bah gêne, matériel à bien à Zomonawa. Félicitations de Ondinga. Chaîne des Arabouis. Tous s'abonner, tous s'abonner, tous s'abonner là. Gémidor TV. Moto. Ya mokili mobimba. Torope cet exemple ya nzambe ye moko Yesu. Tangwa yaki. Asisa epasi abat nyonso te. Ye muta nzambi. Ba Paul balelaki pourquoi ngana zaka na nkukyo batikala na bankuki na bango. Donc esengaki grâce epesa maina nkana batu misusu bazwa ya bango pe etikala ka bongo po ngolu na epesuka kika na place ke zalaki mobomi nzamba sungia bongo li motema akoy mosai na nzambe le reste pe batu misusu. Soto lo bapo na mama jamais aussi ça passe à tous les Congolais ou bien les comédiens et ça pratiquement impossible. Ba comédie mingi surtout ya mibali ba ko kendaka ville ko pesaka sima po ba pesaka bango par coup ba pesaka bango 300 500 dollars par coup ba jeune bela théâtre ba koti monde wana en tant que maman conseil ni ko pesa ba jeune oyo ba yeba tomboki ko kendaka ville pas soit des amours comme ça na ko citer kombo na yo na ko citaka kombo na yo sigo yo ko lobani na ba comédien wana o ba ko kendaka ko pesaka sima po pesa bango 500 dollars. Hier, on signé par exemple 5 coups tout mobile. Pour 5 coups, ça va être 500 et c'est les mois 2500. Avec ça, c'est les lois, c'est le lobby qu'on a sur une moto. Yo le bani. Est-ce que mon attends Mobutu père c'est non ex-président ya Mobutu. Et ça na ba comédien on to donner ba papa na biso ba ngadia dia ba vie ngadios ba vie na takinga na ngola zobela na souhaiter ba bonne guérison ba muumba we ba kala ba vie na biso ba kala wana. Ba profiter na tanga Mobutu ba lia bazo pa mbongo bazo voyager na Mobutu bazo qui ne par-ci par là donc baza qui bien donc pona nzambe kirina bango na fallait ba époque wana ce qui n'époque maman livre et dans la catégorie moko o penza mabontsaki na canal bango de bango pe histoire ko changer gloire à Dieu. Et ce qui aujourd'hui j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Mama Top. Dans cette émission mesdames messieurs on va parler de tout sauf rien. Boko muna maramulegi na ngakati kuna ba comédie ba kei ba biso batikali tomoni initiative plus ya Mama Olive ba biso be baleli ba yimi na mutema na yango to yameli bino Mama Top ameka mbeta ko abeta de soli solo ndenge lekaki kuna ndenge balobaki tope avantage ya ba comédie zani pour des avantages pesa nini po boko loba mingi boko finga ka pam yango na yambeli bino Mama Top to sola na biso belé na Gémidor TV chaîne oyo le bela bino bo solo hein chaîne ba responsable pas comme les autres ici à ne musala quoi merci beaucoup na boss na biso ndenge ako sala ke hein tozora musala Mama Top na pesi mbote bon chic qui mezali Mama Top lelo vraiment naza na kosenga yo répondre na mituna to kutuna o lelo po bato ba ko na biso bana besoin au répondre na mituna parce que eko sala bien te Mama Top na olingana no pesa na mbote na bato ba ko na biso po to entami malamo mituna. Merci beaucoup na ba fan to pe ba abonné sur Gémidor TV na pesi bino mbote kande mo mesana ko landanga na Gémidor lelo de sous occasion to pe opportunité pesa mi sous tous les cas sous na Gémidor TV ba mbote na bino nyonso to. Mama Top batning batunaka technique ezalaka nini au maintenir sika ya Mama Top des années ozaka Mama Top ozalaka pe kana top secret ezali nini parce que le toko mona ba jeune fille baro ya mikolo yo mbutu n'importe quoi ko finga ba impoli mais yo ozali kaka na respect considération pe makambo ya mboka ba ko benga yo secret ezali nini avant to continuer l'émission lelo. Secret zaka rozana kimia ko vanda kimia ko considérer musala ko considérer batou et puis ko linga musala na c'est tout ko kama pe na sema ko nzambe mbilinga te okota na maison mabe okena kisi ko to mabe oluka vina ndenga vitesse non on va ino ka ko zozela ka mukolo nzambe akolo bangonga eko ki babenga yo babengi yo c'est ça. Mama Top pas sambela na sambela tenena servante l'église ni Nouvelle Galilée na pesi pasteur na Eric Bonio Mambote bino bat boni marate ki Mama Top asambela boyo ki réponse donc bino pe bo sambela ka botika masumu marate bakuta ntoke na kuta na bango pa nganga yango na kamwe. Mama Top to mona ki bino dernièrement na mama na kinga kati pour ne pas citer le nom et pas Mama Olive na papa na biso Raïs
te kingakati oyo lelo oyo parce que ba population bayoka kingakati lo esika moko ba bomaka bato to koyeba te pona nini to monaki bino bokendaki inauguration ya hôpital mo munene kuna mais mutuna malamu ezali ke na hôpital wana comédien izaka ya ba comédien to pesa ya bato nyonso pour to continuer mituna. D'abord merci pour la parole na pesina na maman na biso maman Marie-Olive Lembembote initiative PILS balobi OKL OLK pardon OLK initiative PILS hôpital eza pona mutu nyonso eponi mutu te bandeko na ngai oyo baza na bibo wana bisika baseli bango hôpital baza na droit ya kozwa soin kuna biso mpe baoyo toza na lemba so namoni ke nzoto etungisi na mpe na droit ya kokende kuna nakende kozwa soin baoyo mpe baza na Gombe oyo baza na Limete oyo baza na Bandali baza na bamakampani Kasavubu Matonge eponi nango mutu te baoyo ya Kingasani Maluku oyo Mongafula oyo Cité Verte Matadi Bala eponi nango mutu te mama tie eloko wana eza kaka mpona intérêt ya peuple congolais biso nyonso oyo tozala babénéficiaire bamatériel tout oyo toaviaka na libanda ya mboka mama atieli biso yango mpona koloba eke ntango ozokende ozwa traitement ezala teke abikaki mpo matériel oyo ezangaki babongisa mpe mbongo parce que afaki mpo matériel oyo ezangaki non nyonso eza na disposition na biso ok basali examen okoti radio échographie osali nyonso moto asalaka soki maladi emonani baswani mpo bamédecin solosolo mpe baza kuna baswani c'est tout eza mpona bénéfice ya tout ya congolais nyonso. Mama Top tokende tozonga tomonaki dernièrement cinquantenaire fo koyebaki cinquantenaire mpo kozwa traitement kuna esengeli ozala na mbongo esengeli ozala na mosolo ntango mpe mama Olive amemeli biso te me kuna balekisi eza likolo makasi ya likolo par rapport ya moto auti par exemple bato na biso bana na ngaba Kingasani na milieu reculé pas que le traitement na cinquantenaire au moins na bango te tout monde a plus bato bazana bozui batambongo mais tant maman Olive a créé loko wana ezali pour la population au pe ateka kanguba azwa traitement to pesa mutuya kaka neti cinquantenaire. Bon ngai na assista ki jour ouverture ya hôpital par rapport ya nenge médecin général atangaki médecin directeur atangaki ndenge ya consultation ndenge ya fiche tout et tout en tout cas c'est bon en tout cas ils ont permettre de nous avoir soin. Très bien. Avant de conclure l'émission motuna oyo na tunyo motuna parce que tout le monde qui ba comédien présence na bino zaki nini ba benga ki rabati botele maraga ba mona bino ra botelemi to be tant bokenda ki ezaki pour na but to objectif mo son lo pakala. Non, eza ouverture l'hôpital et puis et tomba jour ya date ya nani ya indépendance na biso donc on est fêter tout à la fois donc ils allaient qui fête tous allaient qui ben invité et pas maman to fêter indépendance et puis to assister na ouverture ya hôpital initiative PLIS oya baka oyo ya minene oyo munoko muto comme le roi ngulu et poussani mais munoko zozonga normal l'histoire muté comme ils sont qui wa pilito ya mutu soki mutu ya mutu mais ils sont normal to kenda ki le roi te to kende ko tellement le roi ba téléspectateur non to kenda to zala ki invité ba honorer biso tout le monde azala ki on azala ki honorer to zala ka biso moko te na autorité ya mboka no mona ki na ba gouvernement to zala ki belé wana to vandi to sukisi to kena kingakati to dîner to lié ale to zongi ndenge to zongela ki enveloppe na suka enveloppe zanga kateka po mama zangi sarango te mais siko pona ni ka bino parce que na monde ba comédien ya ka bino te to ko mona ba mususu bazali ba yamsi yambe to ko mona ba comédien belé mais kaka bino ka ndebo kenda pa mama Olive pona nini bon kolobaki kaka bino ngana ko répondre na question na ke ezaka bisote au total qui n'est pas cet exemple n'est ya nani ya année passée tant que nous avons biloko je crois ba comédie tous à plus de 500 si je non il c'est le chic omoni moto akosi ça jamais passé à mokili mobimba to repé cet exemple ya nzambe yemoko Yesu tangwa yaki asisi passé à batnyo sauté yem ta nzambi ba Paul balelaki
pourquoi ngana zaka na nkukyo batikala na bankuki na bango donc esengaki grâce pesa maina nkana bato misusu bazwa et ya bango pe etikala ka bongo po ngolu na pe suka kika na place ke azalaki mobomi nzamba sungia bongo li motema akoy monsai na nzambe le reste pe bato misusu soto lo bapona mama jamais aussi ça passe à tous les Congolais ou bien les comédiens et ça pratiquement impossible ezana bato oyo nzamba tie na disposition ya mama oyo ke histoire ba vie pe ko changer na canal ya mama eza bongo eza pe na bato misusu oyo pe nzambe na canal na bango nzamba tie disposition na canal bango ke ba kobe toko pe exemple na tanga Mobutu pe c'est notre président ya ex-président ya Mobutu eza na ba comédien to be notre ba papa na biso bangadia dia ba vie ngadios ba vie na ngata kinga na ngola zobela na souhaiter ba bonne guérison ba muumba we bakala ba vie na biso bakala wana ba profiter na tanga Mobutu ba lia bazo ba mbongo bazo voyager na Mobutu bazo qui ne par-ci par là donc bazaki bien donc pona nzambe kirina bango na fallait ba bonga na époque wana ce qui n'est pas que maman livre est dans la catégorie moko o penza mabontsaki na canal bango de bango pe histoire ko changer gloire à Dieu et ce qui peut na si maman livre faisait sur na maman sous ça aussi quoi oh na catégorie na bango pe équipe moko boende ba kozala ba bénéficiaire c'est comme ça jamais mutu moko aussi ça passe à batinyo et ça pratiquement impossible mais le to komona ekomi battle ekomi koto yo mama Denise koto yo mama Olive koto yo mama Denise abengi ba comédien pour l'assurance santé ayebisi bango que ba reçoit traitement bengi plus de 100 personnes au bakenda ki wana koto to moni mama Olive Lembe pas bengi ba comédien to lo banini est-ce que bango nyonso ba komika na même idée to o azo sala po amoni muninga salaki mais c'est une bonne chose soy président maman présidente nabiso maman Denise Tshisekedi na pesi mbote bisikaza azui pe idée wana eza ya malamu pour la santé premièrement la santé ce qui est que apesi bato ba carte pour na bolamu ya ba santé na biso ke to kufaka lokola ba soso uzaki na maladi njoke se batama la njoto yeba te et ko se prendre le koyibe ekuti oza na mbongo te allez emimi on aliwa mais ce qui a joué idée wana ya kopesa bato ba carte pour les fils que mutazo ka soin c'est une bonne chose il faut encourager pe ko bois qu'il est ba fleur et ça m'embête ce qui n'est maman Denise assez kuipundenga a joué idée à malamu koto pe maman Olive so soutenir lobi pe maman mora bimi soki wapi lobo kuna pe po balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation ba maman de baza ba maman oyo soki ba maman ba telemi makamno so solution ezwama so ba seku ezamala mingi pona biso pe ba artiste lobi soki ba sekaki biso lobi ba betela biso pe maboko po ezaka pona bénéfice na biso mo ba comédien ngana sepeli pe na beti maboko na lobi c'est bien. Mais si vous avez des conditions pesaki likolo wana balobi et pas maman Denise avant soit traitement na famille sengelo la marier légalement mais togomona ba comédien ko bala paramètres à moi pas si to moni to za ya ko compter ba bala légalement ba kenda civil religieux mais si kotan ba ko chabibe ko wana et ça pour na 10 comédiens kaka ba soit traitement to binonyos wana ndesko yondo kosi côté nini puisque fatuka invasion en bala place ni te na bina sens nini comédien net yo okokenozui assurance santé parce que zagi na libota nous ala bana boy bana pe bazwa mobali pe azwa mais si ko bana ba bénéficier na traitement wana sengeli ozala marié légalement ya on côté wana retourna sikoyo eza ndenge ni eza problème te yo moko na nous artiste zwa soin so eza pona bana soko za mbali akipe so ya bana nae soko za na mbongo so kipe na bana no yo au monia normal mais ce que to lo banini eza mobeko ko est-ce que ngam na za na droit longola mobeko oui pe osenga te tokoki kosenga ka so biso tokoki kosenga na ba mama kosenga mesure de grâce que maman soko ko kitsa mutema balongola loi wana basunga kaka soko zosunga osungi artiste po omoni ke artiste azana incapacité à kozwa soin ya vie nae c'est que lokola za incapable à kozwa vie nae soin ya vie ne c'est que pas incapable à kozwa ya bana nae par exemple bana oneti ya ba mineur bakoki kozwa na bango bakoki kozwa charge na bango po baza ba mineur mais o déjà za na bana neti basi bakola neti nga bana nga bakola
peut-être mais oh ça n'a pas un mineur sur moi mesure de grâce et là ils sont à peine à ban examen et on a eu professionnel mais maman top depuis Olongwa et pas il y a président Roch Bokabela Bodo apparemment parcours na yo neto comme on a battu sous le groupe théâtral bana acteur na bango ba ko émerger ba ko évoluer apparemment yo ko kangote papa langa omoni nde tozana na monde tout ça la course c'était mutamto na ba projet na ye mutamto na ba objectif na ye mutamto na vision na ye voilà ce que mutasali pekisa yo ko travailler pekisa nga eloko moko te surtout le binetika koki na yo te bazo sala ba groupe ils ont évolué na moni groupe amona moi c'est moko te évolué na RDC netina na repesa kombo ya na mona ka baza mo ebele hein pour ne pas citer le nom baza mo ebele tout le monde ebele c'était que évoluer koleka na TV le but que évoluer tout le monde il ya au moni le ils au mona sur le on a TV tout le monde bakata au mona on a TV ba on les gars la biso TV ba on les gars la biso TV merci biso TV eza banzonzingi wana ya banzonzingi ya ba film banzonzingi eza te groupe amutu non eza banzonzingi ndenge mbongo ya me bo sélectionner bato po okotala na ba film ngo le besoin le kana TV na jamais au mona ki o ne ba na groupe au mona ba bilungu na biso no sozo défilé wana donc eza nzonzingi ya groupe amutu te yo za nzonzingi te neti baninga pe balekisa nzonzingi yo po kolekisa papa na ngai omoni biso TV di pro ya biso TV abenga ngai c'était prévu na bano lekisa ba ilema langa na bana ko sala pa ya Igor Boss nga moko nde na boya nde na vanda boy nde na bonga moko nde na boya na nga po eza ndenge na nga ya vision na nga voilà groupe na nga eza top star eza toujours là par la grâce de Dieu le quoi makamne c'est ici là on a joué oh c'est quoi mois d'août par la grâce de Dieu makamna nga zo na le place à répétition bien bana nga ba répétera na recruter sous bana mso ba bakisama to bana ba répétition na biso et après to voyez bandeni to okende oh groupe théâtre na moi na groupe théâtre moi c'était wana ya banzonzingi papa na obonga mamko musu na yana ba lista wana roye biso mama top kingani na sala groupe malike na ona maîtriser non te ba na ebi ba sala ba groupe mais que na mon évolution na ngobina na monati oyo zo mona na TV na eza banzonzingi ya onde na répondre mama top na ndenge na génération na yo ndenge mama ba ko sala musala elo nyomona ga o ba sala bien te sengele ba bongisa to pour musala ekende liboso parce que to komona ba comédien apparemment biso to zalega plus na vie ya matolo ko senga et comme plus YouTube bona boy et là on y est que comédien yé moko à vivre na mbongo na ye na makoki na ye comédien indépendant qu'est-ce qui manque na bino surtout ba maman ou le bonne de créer association mo ya bafa na bitu suna je prononce bien le mot afar et ils ont aboutir na nini pe ko mema nini na monde na bino ba maman papa ko senga za recommandation nzambe ti abi demander nzambe mutaloba muta senga ko senga ya lisumte so muta senga za lisumte bible bi demander ozo yoka ozo mande to za boye ni biso ba artiste o mutu yemoko d'ailleurs biso ngana lo bango biso ba artiste comédien RDC to za rabato mo faut ba féliciter biso pour tout ça là ba makamna ba propre frère na biso gouvernement qui par biso te azo absent charge bana ko tshaba ministre culture et art non na mona ministre mota bengi ba comédien oboya a soutenir bino le côté mais apparemment ministre culture et art bossa na comment plus maman Olive hein aramba pour remplacer na maman Olive so zo bois que la maman Olive ba fleur pour azo sa makambo ye mona na miso batuti ba comédien belozo mo lelo ba koma pe omoni mutu kada chip ba ko mo futela bandako eza mbongo maman Olive to zala nango mais moi maman Olive te eza mbongo maman Olive to lo ba clair to zala sincère na maloba na biso biso to ko yoka ke ba comédien mingi surtout ya mibali ba ko kendaka ville ko pesaka sima po ba pesaka bango parcours ba pesaka bango ba 300 $500 par coup ba jeune bela théâtre ba koti monde wana en tant que maman conseil ni ko pesa ba jeune oyo ba yeba tomboki ko kendaka ville pas soit des amours comme ça na ko citer kombo na yo na ko citaka kombo na yo sigo yo ko loba ni na ba comédien wana o ba ko kendaka ko pesaka sima po ba pesa bango $500 il a signé par exemple 5 coups automobile pour na 5 coups ça bêti 500 et c'est les mois 2500 avec que ça c'est les lois c'est lobby kuna so mutuka yo ko lobani est-ce que maman zolo bana est-ce que ozoy ba maman loba je connais maman loba ne maman loba très bien bon ni tinga na yebi na ngati Dieu m'entend pas la seigneur ka conseil en tant que maman c'est la première fois na yo quand on a bien goûté mais so ba sala on a isa batika mbongo ezanango oui, mbongo est bien. Batamokili balobi l'argent répond à tout, c'est bien. Mais mbongo il y a pas marque à coloquer la mbongo
ka mbongo wana yo façon so lukela ngo pe memelo liwa mbongo ngo pe tikale ya ngo vanité de vanité. À quoi sert Bible bi ozwane so mokili na mokola suka amna yo etelengana. En tout cas bandengo na mbali si réellement bosala ngo botika, ce n'est pas bien. Bon biso ba to vandi boy, to vandi. Toujours kufate. Nzamba osala grâce na ndenge na yebo kovanda ka ba bengi bino, bakabeli bino mwambongo. Bozo vivre obika nzambe merci. Na bezali na vie linga olia kambongo no na nzambe. Pe o nzamba zo peso kabola ka ngona nzambe lia kana nzambe mbo. Yeba ko tia dim, yeba ko lia na basana na nzambe tango libondeli, ezo bondela ma nzamba zo ka lobi afongoli so porte. Koke ça l'effort na nya yo moko mutute o lukambongo na effort na yo o bana ko saba bêtise wana neti ya ko kino ko yo mwana mobali o komiso ki ndebo benga ba vewe wana ce n'est pas bien oza mwana mobali tikala mwana mobali yo nde linga mwasi ce n'est pas yo kuma na rola mwasi ba linga ka yo pona mbongo tango yo zo kene oyebi nini yo bazozwa kati na yo parce que derrière toute chose il y a un esprit. Yo yebe lo ni bazozwa na sima ya yo ko sala ndengwana yo zi $500 $500 ezani yo zi $500 mais répéter na sima batika ko sala na yo nini voilà ya ka conseil quand yo ko ba bon monde ngo mutamta ibnenga lo ka vie na ye c'est ça. Mama Top lelo yo na carrière na yo professionnelle si ko na ibité nini ememela yo en tant que Mama Top lelo tant mi mona lelo yo eloko ni otala en tout cas musala o ememela nga mamboyi. En tout cas, le pending moi na yo initié dada à la théâtre et le on a landa ou à sepela nango pour que et motiver à landa maman na musala ou à sala pour que toi chute une émission lelo. Mais comme ça star y pas comme star ka star kaka. Ba star lelo ba mpia ko wapi. Il y a un problème ten to ku faté to envie. Matériellement et le on y baxela. Ba matériel on est rablo lo ba nga lo bela vraiment ba matériel te. Naninga musala nanga isalinga na koma kombo na tikali marque c'est ça c'est tout. Maman Top, on est arrivé à la fin de cette émission. Motuna mususu na tunyote okoyi ko répondre rapidement dédicace na batuto ba ko landa biso siko. En tout cas merci na pesi mbote na Gemidor TV. En tout cas ba mbote bisika oza. Bo s'abonner massivement chaîne na bino bolingaka, bo s'abonner vraiment. Émission to sali so ba remarque za bo tia ba commentaire. Et ça a bien marqué pour y avoir des salariés qui école ça biso ba remarque ba conseil na ndenge ya poliment voilà c'est ça on peut ça mbote na batnyo so balinga Mama Top bozala bien émission na bino yango yo chaîne na bino yango yo bolanda émission pe bo resepela conseil na bandeko ba ida nzambe te ko ide nzambe te nzambe ba ida raete tika ko luka vina pressé osuka na nzela Kini Malembe, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais Maman Top, rapidement, Moutuna Moyelinga na Moutou, Batapoto Bako le Baki, Kabila Bomimboko pendant 18 ans. Abomimboko yo. Lembe. Siko yo. Yo le bani na bato bakanisa hake. Moi, rapidement, Moutuna Tokene. Pour Bako Ina rapidement pe na poto, hein? Merci pour la parole. Mboko yo. Na évité président na défilé na Mboko Bondime. Babo ya rape Mobutu. Balbara Mobutu abomi mboka. Toyeko koma na Kabila le père babomi. Toyeko koma na le fils Yesu susu abomi mboka. Ya chichi ba trouble yango peso salama salama lisusu. Ya chichi peso abandi koma kama mabe. Finalement mutamalamu eza nani. C'est ça les Congolais. Très bien. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. On a pêché mbote na mokolo sito yo Gemidor, on a pêché mbote papa, on a pêché mbote belé siko zali. Merci à tout le monde. Mon caméraman malgré comme iko kimara na mutume, héritier Matembo, voilà. Matengo, voilà. Je te salue. Voilà, image qui tourne beaucoup mona ko réaliser boye mutazana sima ya caméra. Merci à tout le monde, mesdames, messieurs. Ceux qui bossent une émission ndenge Mama Top alobi, botia ba commentaire et go sala biso bien. Tukutani bongo mbala sima pour une émission asika. Bye.